kombote oba kolanda direct ya lelo ngai komona nga Clarisse Akwala Bibanata na direct ya lelo ezali pona na loba ke tokomi na esika oyo tokodela ba cyber vampire. Omoni ba cyber vampire. Ba cyber vampire ezali bato bapumbaka na butu. Bazali pe na kati ya cyber pona bango bazali pe na kati ya internet babimaka pe na butu bapumbaka na butu. Nga nazali victime ya ba vampire oyo ba cyber vampire oyo ona laksaka oyo o bazali apo. Mode opératoire na bango ezali tuku sambo na sambo te. Ezali kaka moko. Ezali kaka ndenge moko. Mode opératoire na bango ezalaka moko. Ngai Clarisse Akwala na vanda awa na Allemagne. Na yebi mwasi o babengaka Olga Musutu Misutu te. Na yebi ete. Tango awa nazo expliquer bino mode opératoire na bango. Ya ba cyber vampire. Tango bino bomona ki Roland Levin tout Eli Muswampa bakenaki na ONU kuna na États-Unis kuna bakena na États-Unis tango bako kuta na sikoyo boye na Olga Musutu Bernard Pongi Joe Curtis bango nyonso bazalaki kuna. Maintenant, tango bango basilani kuna e komi sikoyo Olga Musutu motakumo salelanga video. E nani akomi ko lancer video yango ezalaki nani? Ezali Jean Lewis. E moto akomi ko appuyer yango ezalaki nani? Ezalaki Roland Levin ni tout celui qui nie tout. Nazo laksa bino mode opératoire o bango fonctionnaka. Olga Musutu na yebiete, Olga Musutu Misutu na yebiete, alobi kazali infirmière. Et tango yo zali infirmière, yo kokite kokeda kofinga ka bato parce que yo saka na l'hôpital. Mais ye ako finga ngana kati ya video na lobi na yebi mwana mwasi yote. Mais comment nani? Comment na yebi minini Olga Musutu Misutu? Moto akomi ko lancer video yango nani Jean Lewis. Et moto akomi ko appuyer yango nani Isidore Ayatonga Bernard Pongi celui qui nie tout na Gertrude Malalou oyo akenda ko boma Gervais Bumba. Au même moment Isidore Ayatonga azo koma na YouTube pour d'abord bloquer ma vidéo à Clarisse Akwala. Donc groupe wana nyonso et il va appuyer action ya Isidore Ayatonga ya ko bloquer ma vidéo à Clarisse Akwala parce que ce que yo commis lettre pour n'avoir bloqué ma vidéo à moto il faut ça na bato na sima. Donc bato bako sala action pour na ko dénigrer Clarisse Akwala o ba lekana ki na nzela ya Olga Musutu Monsieur atikala ko sala na Nicolas Edupont Nyote o siko ba kuma bundane Edi Mkayi o ba benganye na chaîne Edi Mkayi tango sikoyo Isidore Ayatonga zo sala action wana Olga Musutu Misutu yes sikoyo zo sala ba vidéo pona ko finga Clarisse Akwala na lobi oui bon moni mode opératoire na bango ezaka ndenge wana ndenge bango ba fonctionnaka na lobi na ngbati bino nyonso na ngbati yo Isidore Ayatonga parce que avant nani Isidore Ayatonga ko enregistrer ngai tango ya yiko découvrir nga na kati ya internet ya komi ko enregistrer ngai ya kanisi nga na zo yeba te ko ya zo enregistrer ngai na ngwati yena ba photo na ngai ye Isidore Ayatonga. Donc awa sikoyo tozo laksa bino mode opératoire o bango ba fonctionnaka. Et tango bango ba silisi ndenge wana nga na sali ba video.
na lobi de 1 yo Olga Musutu nga na yebi yo te toza ba camarade te toza ba ndeko te toza famille te na yebi ni noko na yo ni tata mwasi na yo ni ba makango na yo ni bana na yo na yebi yo te me na yebi ka komono eza Olga Misutu na lobi yo Roland Lévy ni tout celui qui nie tout yo téléphoné ke pona olinga ko yaka na Allemagne awo biso no toza famille te oyoki yo Roland Lévy ni tout celui qui nie tout wapi moto yo lobaki ke ba ko attaquer yo ko yebisa komo ya motango wapi komo ya motango otika ko laxate après na sima bo mona ki ke Aristide Bobe bisa yiko fo la mpoke ke ya sala kani business na ye a jok bambongo na ye awa tozo laxabino mode opératoire ya système oyo ezali wana o bato bazoloba ke bango bazobundela système wana eza lokuta bazo sala partie ya système wana puisque ezali na ba opération mwe bala kosala c'est-à-dire il faut que détruire bato nyonso tout oyo bazoloba o bazana makamba koloba il faut que détruire bango e bandani basalaka mosalango ni basionga nazo ezala mwasi musuku one Perez Itula azana kati Perez Itula Karine azana kati BKM Bensa Bilal il fallait sala nini il fallait sikoyo asala ba photo montage parce que bakoko sala audio bakoko sala ba montage na vidéo bakoko sala ba montage na ba photo bakoko sala ba montage et moto ko sala ba montage nani BKM Bensa Bilal o lelo komo na ekomi sikoyo internet komi nini Bilal Mosi alaxera jamais longinete ye wana moto asalaka ba misala mabe na kati ya François akeko yiba ba vidéo a Clarisse Akwala a bendi ba photo na kati ya vidéo wana maintenant sikoyo boye a sali sikoyo photo montage maintenant bato nyonso tout oyo ba yiba photo montage te ba komi ko like na kekuna na dju ba komba bato ngo nyonso tout ezali awo moto ali boso ezali nani Isidore Ayatonga Kingo Nitu donc Roland Lévy Nitu alias celui qui nie tout azana Facebook musu koma nango Kingo Nitu bake ko like ko na moni ba komuna bango nyonso tout tete de because wana ni nani ni André Rodriguez Luemba oyo il fallait maintenant ayiba ba photo ya Clarisse Akwala pona kena na yebite loko nini yake na ko sala ngona ke na ko tala kuna Luemba ba Luemba boyebi no oyeba Luemba mosani bango basara na kata Congo ko benda ka bato makila ko suseke bato makila ko benda ka bato makila ko suseke bato makila baluemba na ko ngwata baluemba wana maintenant siko na yiko yoka nini na yiko yoka ke Bernard Pongi akeko tala sikoyo Amazon moko o komone Carla alobi na Carla ke moni tala ba photo oyo banda ko finga Clarisse Akwala Carla alobi te Carla komone Carla aza movile alobi ke te na ofinga ite abi kutunga na ko jongisa sikoyo yo na ko loba sikoyo na mokili mobimba ke yo Bernard Pongi ozo manipuler ke bato pona siko ba finga bato mususu mengana ko sala ngote Carla yiko boya maintenant bo tala siko eloko nini bango bakumo sala siko na Carla parce que bango bazana lecture que Congo zone ya Congo wana ezalaka ya babe mbosi te babe mbosi mboka na bango ezali Côte d'Ivoire ezali oyo wana mboka na bango balobaka mboshi te balobaka mbosi abe mbosi mboka na bango ezali Côte d'Ivoire bango bazana ba éléphant bono mona na Côte d'Ivoire ezana mutu éléphant te bango ba wuta kuna maintenant la kati ya bongo ba congolais bakanisi que Congo ezalaka ya bangeso ya bomwanga ya badeni te Congo ezaka ba omwanga ya badeni te politique ya kaka na mboka te politique ya kaka na mindoki pona ko yako sala manipulation
pour la koya ça la domination et ce qui bino botiki domination na manipulation on est koti et bino moko bokomi sikoyo ba esclave et bino moto bokomi ba esclave ba komi ko sale la siko Carla ba photo montage mais yo Bernard Pongi yo zala mwasi na kati ndako ozo kosa nani mwasi na yo ozo kota na kati ya internet okenda ko luka basi ya bato mususu oyo babala bazana mibali na bango yo komi ko senga bango tibo finga Clarisse Akwala te tolingi nzela wana te yo ko loba na mwasi na yo ya ndako que finga Clarisse Akwala ko constate que Carla ezalaki Olga Musutu misutu te Carla eza moto mususu komone Carla Olga Musutu ni femme de nuit na yo oyo manipulé angwana ni femme de nuit na yo oyo Olga Musutu misutu wana oyo alobi ko sala Nicolas Ignon wana Ignon yo comment manipuler susu contre Edim Kai nazo laksaka bino mode opératoire ezali kaka wana yo lisusu comment manipuler susu femme oyo babengi Olga Musutu misutu contre nani Edim Kai maintenant sikoyo Isidore aya tonga aya infiltré bina abendi bino mbongo kuna abendi bino 400 euros Roland Levin tout oya ko manipuler nani BKM Bensa Bilal basala Clarisse Akwala ba photo montage akeko benda bino mbongo boni 1600 euros bako benda bino mbongo combien de fois et maintenant sikoyo boy tata birangi ezali nani ezali mota système mabika tata ya birangi azali moto ya système donc ezali moto ya système ya nini ya feuille de route o babengi opération Mwebara maintenant Gervais birangi azali nani ezali moto a infiltré que nani a infiltré que garçon avant na Feed 242. Gervais Birangi a infiltré que Feed 242 au binobo kaseke o ya bane ko sala projet na ye o yo binobo kaseke Gervais Birangi osuki wapi sikone Edim Kai yo moto kena ko infiltré Feed 242 boko mona Feed FID 242 boko mona ba vidéo ezali wana Gervais Birangi azala kikuna tel père, tel fils. Bosuki wapi na feed 242. Maintenant, oye sikoyo, okomina nani, na Bernard Pongi. Edim Kai abanda ndenge nini, abanda chaîne na ye wana ndenge nini, na lokuta. Na manipulation. Edim Kai abanda chaîne na ye wana, na manipulation, na lokuta. Afinga parrain ya fai monama tongo tipo kone kula chaîne na yiwana asokola alema banku tongo tipo kone kula chaîne na yiwana asokola Norba de Paris tongo tipo kwa ne kula chaîne na yiwana parce que pona nini parce que bazala kati ya perte ya identité bazala na kati ya quête ya reconnaissance bazala bolingo na kati na bangote a Sokola Parrain, a Sokola Alema Banku, a Sokola Norba de Paris, a Yaka ko beb sasiko musala nani ya Lionel Ngamba. Lionel Ngamba le vite. O seranangate. Na la nuit du poule, ba yiba ba kwanga nyonso tu ba Edim Kai. Ba yiba bingwele, ba yiba makayabu, ba yiba mbisa ko kauka, ba yiba biloko nyonso tu ya la nuit du poule. Edim Kai yo bino mona. Maintenant, tango ya komi ko sokola siko Norba de Paris alibite. Oko sala ngona bato musu o sala ngona ngate. Norba de Paris adwa vidéo avant de 4 heures du temps à sala vidéo. Alo makambo ya Edim Kai nyonso tu. Ndenge ba dwa jemi na ye ndenge ni ba bota ye tu aloba nyonso tu.
maintenant botuna nani nga tango Olga Misutu asalelaki nga 2 vidéos nga binga na yimo la mwasi yote oyebi eloko nini Edim Kayi asalaki Edim Kayi na Beber Inyangi ou bien Inyanga Beber Inyanga wana ba cobra oyo ba boma bato ba kima kuna na Afrique du Sud asisi ko kima na Afrique du Sud ayina kata France wana Beber Inyangi a tourné ke wana na bango wana Beber Inyangi wana bakuma koma makambo kuna ote yo Clarisse Akwala yo yaka oloba ngalobi nga Clarisse Akwala na yaka oloba bino nini na yaka na mandako na bino internet eza ya bino bo yebi même pas internet ezali nini te bokasi internet ezali ya bino internet eza bakoko na bino mutu basala ngo te batata mwasi na bino mutu basala ngo te banoko na bino mutu basala ngo te bamakambo na bino mutu basala ngo te donc bokoya koloba na ngai ata eloko moko te ntango ngai na banda kosala na kati ya internet bino ozalaka te yo Beber Inyangi yo ozalaka wana te e yo Edim Kayi bino ozalaka wana te or Edim Kayi azokota nini azokota par ya Olga Misutu nyonso wana ezali campagne ya dénigrement o bazosala mpo na Clarisse Akwala na lobi bino bakombo no mode opératoire eza kaka moko c'est-à-dire ntango mwasi wana asali video Jean Lewis motako lancé yango Beber Inyangi na Edim Kayi bango moto bakotia ba commentaire na kati ya internet wana après sikoyo boye ye Edim Kayi ajongi lisusu epananga mpona koloba ke ye akofungola ba YouTube nanga na lobi lokutana yo aye na koma nani na koma mama na ye o mama nanga alinga kotala ba video ngai betalinga te mama na yo alinga kotala ba video nanga alinga kotala ba video nanga te de toutes les façons la video nanga eza na YouTube eza ba tunyos o linga ba video ya Clarisse Akwala linga te talinga te nga problème nanga eza kuna te ezali ko nga nazo sa ba video nanga e bino bokangi ba video nanga donc o yela nga ba histoire te o yoko yaka nango ya lukuta wana oh yako yaka na sima wana pona nini pona yako benda ngambongo nga bilo kuto kufungola ba video yango te ekofana kana kokangama est-ce que vous comprenez tango yazo yaka siko pona koloba nanga ke non mama nanga linga ba video na yo o lobaka biso makaba air du verso nga lebinga na ko lo makaba air du verso za pona bino te nga lo makaba air du verso pona mokili mobile oyoki donc o yaka ngana ba biloko na bino wana o bosala ka manipulation te ko manipuler famille na yo o ko manipuler bana na yo o ko manipuler ba makango na yo o ko manipuler union des sorciers Congo mais Clarisse Akwala ko ya ko manipuler te oyoki o ko tika ba video na ngai ko sala ndenge wana na mala kambala moko puisque chaîne ngo c'est comment déjà na poisse chaîne Edim Kayi wana ezali poisse na poisse ezali ko ndenge na lobaka ke mais moi si oyo ba bengiye Olga Misutu ezali poisse na poisse chaîne Edim Kayi ezali poisse ezanini yako ya ako sala chaîne na ye azo finga nani bato tango ya finga parent boti e umelete parent kufi ba benga ngo sorcellerie ba sala ka sorcellerie ba du kaka internet en otage pendant que ça la sorcellerie na bango ba zu le poule en otage pendant que ça la kindoki na bango bondoki na bango ba zu kombo oyo ba benga kaka biso to za ba lari kozala lari eza ya mbato tu eza ko nena zo le balingala bo na koko le bate que lingala eza ya mutu ko le balari ezali te que biso to za ba lari eza la kate lari eza ya bato nyoso ba kamati mo wana lari ba batami na sima ba komi koloba ke biso toza ba lari nde bandoki ba bosa bondoki mais vraie identité na bango eza ba nani ba huta kuna na Soudan du Sud ba huta kuna na Mali ba komo na bango ezali kuna so bomoni nkai ezali kuna na Mali bomona makaya ezali kuna na Sud du Soudan ba huta kuna donc na l'accès bino déjà ba nani oyo Edim Kayi asa kase parrain Lionel Ngamba ba yibi ba panga nyonso tu angulu ya katu ba yibi maintenant tango ya koma ki en difficulté na ko laksa bino siko pona nini ya kuma okeno okota sikoyo na kati ya biloko oyo ba bena pongi ba kosala parce que koma ki déjà en difficulté la chaîne na ye wana eko tambola te
parce que ebimbaki déjà que bango bayiba bakwanga etango bango ya amonaki que mais là osala sikoyo ndenge nini bato tu basi bayebi ke ngai nayiba bakwanga ni oyo akenda sikoyo koinfiltre sikoyo babernard pongi eza lokola Isidore Ayatonga. Isidore Ayatonga ntango ngai na ngwati ye na biloko na ngai nalobi na ngwati yo oko enregistre nga ozoyiba bafoto na nga yo osalaka awa na kati ya internet awa yo osalaka babonjolo na bino bakisi na bino oyo yo wuta wapi yo wuta kuna na Cameroun donc oya kokosa bato te yo ozali Camerounais eza peuple sawa ntango na ngbataka ye wana ake kokɔta siko wapi na babernard pongi babernard pongi bakokanisa nini ke biso tozozwaka bato oyo parce que bato oyo balingi biso te bato wana bakoutilize bernard pongi eloko oyo yakoni plateforme oyo alingi osala mpo na sikoyo babatama parce que baso bangbataki bango na kati ya sorcellerie na bango c'est de la même manière na Roland Levin tout tango akoma kobeba na sikoyo na bato ya les indigés balobi ti oyo tomoni yo motakala tomoni yo motakala tomoni yo motakala bato yango banani Eric Bandu bamvumina tango bakoma omona ye motakala ye maintenant ifale ya jwa place okena obatama ake kobatama wapi kuna mpe pa basorcier mosusu babengi banani babernard pongi bazali bandoki oyo badwi le poule en otage badwi Kilari en otage badwi Congo na kati ya badiaspora awa balabi ke bango moto bazoreye na kati ya badiaspora bazodwa yango en otage balingi badwa mpe Facebook en otage badwa internet en otage nalobi lokuta internet bino tosala yango te Facebook bino tosala yango te e basuki e maintenant sikoyo botuna nani nga sikoyo Olga Musutu sikoyo oyo ye Edi Minkayi ako protéger tango bango tango ye Olga Musutu ako sala ba vidéo contre Clarisse Akwala moto ako protéger na ezali Edi Minkayi elelo basuki wa Edi Minkayi siko ako bega na siko Olga Musutu obima la chaîne nanga bima la chaîne nanga na lingite ab mesu na chaîne non ndengini bozaki ba société bandoki babadi koswana bandoki babandi koswana maintenant sikoyo boye toleka sikoyo na Armand Mondiolo soki na résumé nani kuna epa ya Bernard Pongi banani bazaki batom melve bazaki kuna Ferrero Lobembe azalaki kuna Ferrero Lobembe akamati micro na ndako na ye asali video à 5 heures du temps mpona kosukola ba Bernard Pongi droit de réponse na ba Bernard Pongi ngalobi odieu yango ya monene nalobi na Ferrero Lobembe ko odieu yango ya monene penza nani osala ba video te 5 heures du temps azosala mpona kopesa droit de réponse kuna parce que amona makambo oyo nani bamona te Joe Curtis botuna nani nga azaliwa azali suna bango kuna bandoki oyo bazalaki na kati opération parce que opération mo ebare ezali baaction oyo bokosala banda na kati ya Congo ti na kati ya badiaspora kolanda bato oyo baza na posa koloba batata na bango bazalaki bato ya système wana maintenant bazokosa bato ke biso tozosala union de sorciers Congo biso tozosala union de sorciers Congo bandoki babibi na mpolele babibi na mpwasa awa bandoki basi babibi na mpolele babibi na mpwasa et maintenant sikoyo boye soki bocomprendre mode opératoire onga nazolakisa oyo maintenant bocomprendre makambo ezoyela sikoyo Armand Mondiolo soki bomoni makambo ezoyela Armand Mondiolo ezali kaka mode opératoire ezali kaka moko Armand Mondiolo ake kopesa interview kuna na Jean Lewis apesa interview na Jean Lewis esili ekomi nani Tony Mudilo akomi kobenga ye mpona menacer toujours les mêmes toujours ba même bakomo mutezo bima allez akomi komenacer Armand Mondiolo alobi bien clair alobi na excommunier Tony Mudilo bango bazali bato le poule te bango bayaka na koyaka bango bazali bato ba vaudou bango ba wuta en Afrique de l'Ouest bazali bato ba vaudou
Maintenant, bah, étouffer que le poule. Bah, déjà, le poule en otage pas en nini. Parce que le bakilari. Biso tout ko le bakilari. Kilari ezaya bato tout. Kilari ezaya songolo pakalate. Maintenant, bino boyebi Tony Mudilu ndenge nini asalaki. Asala mokoko. Donc, tango Armand Mondiona sisi ko lobana Jean Lewis, moto akomi ko benga ye komi nani? E komi Tony Mudilu. Para ko menacer. Ala mukasiko yo boy. E komi nani? E komi Eddie Minkai. Donc Eddie Minkai azalaka isu sur la carte sud Union des Sud du Congo na bango ngala bengaka Union des Sorciers Congo te. A komi siko ko kote la siko. Est-ce que Armand Mondiona lobelaka makamba Union des Sorciers Congo na bango wana? Non. Mais boni siko komoni komo bimakuna. Armand Mondiona lobi que wana voix ongana ti wana ezali voix Eddie Minkai wana Armand Mondiona mutazoloba. Alobi bino soki bino welingite ko yeba que ezala voix ya Eddie Minkai ezala voix Eddie Minkai te ngana sina porter déjà plainte. Et to ko bimisa ba logiciel pona ko yeba soki o ezali voix ya Eddie Minkai to ezala voix ya Eddie Minkai te. Bon moni no Beber Inyangi. Beber Inyanga. Beber Inyanga nazo tanga komona yo parce que ngana tikala ko sala yo ba vidéo te. Mais yoko ya ko koma na biloko oyo ngana zo tia la kati ya internet yoko ya ko koma. Oyo ko sala ba commentaire à lokuta. Que ngana zo ya ko loba na bino nazo ya ko loba na bino ni. Et maintenant siko Eddie Minkai siko osuki wapi siko na Armand Mondiona osuki wapi siko yo na Bernard Pongi osuki wapi sikoyo bwe na celui qui nie tout oba bengi sikoyo Roland Levy ni tout osuki wapi sikoyo na Olga Misutu mwasi alobi kazali infirmière oya tikala ko sala na Nicolas Dupont enyote bosuki wapi mateli les yeux sikoyo yo Eddie Minkai mateli les yeux parce que ba logiciel les alliés ata yo du micro au lobby non après ok kuna du logiciel au changer voix na yo ezali pena ba logiciel oyo bakotia pona ezongi sasiko voix oya yo angona Armand Mondiona lobby que pona ye ba menace wana ezali Eddie Minkai wana Armand Mondiona utazoloba alobi que ezali ba logiciel oyo tokotia pona ko yeba soki voix wana ezali ya Eddie Minkai. Oui. Bato basalaka bato. Basali na Carla, basali ba vidéo montage parce que basaba lâche. Eddie Minkai na Bernard Pongi basaba lâche. Eddie Minkai na Bernard Pongi basaba lâche. Bazo sala Carla ma vidéo montage. Pona nini? Mais parce que ya boya na ye mosalo bango ko pesa ye ya mabe. Bino boya na basi na bino akati bandako. Pona ni bobo utiliser basi na bino na bana na bino te. Internet basala yango pona bino bo ko sala bato ba photo montage. Bo sala bato ba vidéo montage. Alors son a leki siko na moto mususu o ba bengi BKM vrai doki mususu ye wana BKM Bensa Bilal. Oh akomi siko Bilal Mosi. Bimise longi no vrai lâche mususu ni ye wana. Boza na kati ya misala mabe na kati ya France wana. Bozo sala misala mabe na kati ya France wana. Mais bo lingi siko bo étouffer bato yo. Bazo loba na ba bongo na bango. Bazo loba na ba cerveau na bango. Bazo loba na bazala ma yele na kati ya ADN na bango. Na kati ya makila na bango. Et siko Armand Mondiona a laxibino. Siko Carla pa laxibino. Alors binga na kuna ko finga Clarisse Akwala te. Même ata bino osali Carla ba vidéo montage et ko simbate parce que bino mo bimi ba lâche. Le Eddie Minkai chaîne na yo wana ezali poisse na poisse. Poisse na poisse. Tela bato yo soto ba kotera na kata chaîne na yo wana. Bazo memoka poisse na poisse bazalaka hors sujet. Et yo ko kanisa que
chaîne na yo wana ekozala lokola nani ekozala lokola Afrique Media mais obi kosi na bosani sikoyo eloko moko Edim Nkayi asomba micro akenda ko pesa pa ya Bob Ebaka alobi alingi ndenge nini Bob Ebaka présenter que mais wana Bob Ebaka yo na Bob Ebaka bozala makila moko te ye wana komona ye Ebaka yo ezali Nkayi est-ce que bozala makila moko même ata yo sombi micro que kabata micro ko komaka jamais Ebaka te parce que bozala makila moko te bozabe na kombo moko te bozabe na accent moko te bozabe na bozala makila moko te bozala timbre moko te donc yo déjà Edim Nkayi ndenge ozawana poisse na poisse parce que oza moto lokuta bandaki na kata lokuta okosuka pe kaka na kata lokuta angwana sikoyo Bernard Pongi a dû siko Olga Musutu wana siko contre yo siko awa siko Armand Mondiono siko boy ayebi Tony Mudilu ndenge nini a fonctionnaka puisque Armand Mondiono ezalaki petit na bango o bango bako utiliser ngala lobi hein bakongoli yoza oso okoli obotami okoli oso boti bana oso bali mwasi oso boti mwana mais bato mususu babenga ko petit et bino pe bondiba biloko ndengwa mais ni côté wana bazwi bino moko en otage génération oyeye après ba génération ya basasungeso wana bango nyonso tu basa échoué depuis kala bakuma lingo zwa siko bino en otage pona bino bo salela bango bo manipuler angona so bino omoni sikoyo ba génération oyeye siko ezolo makambo polele bino bongo etufe bango lokuta et ye Tony Mudilu adjana ni adja Armand Mondiono afinga Clarisse Akwala na Sadio Armand Mondiono alobite na kofinga bango te abalusi siko aussi c'est comme neuf a commis siko a excommunier sikoyo a exclure sikoyo a alobi yo kotina ngana yo Tony Mudilu na finga basi wana mais siko na balusi siko mondo ke pa na yo moko siko mateli les yeux Tony Mudilu siko mateli les yeux bato basi ba échoua depuis kala bato ba wuta en Afrique de l'Ouest o ba koko na bango ba wuta ba ki ba tirailleurs sénégalais ba wuta en Afrique de l'Ouest bato ba yaka ko sala nini ba yaka ko sala sikoyo oyo ba koloba mema pona ba sala chemin de fer bango wana siko ba ngo dwa le poule en otage balingo dwa ki lari en otage balingo dwa siko ba diaspora en otage yoka siko ba langage na bango bobo yeba bango oh ngana zali na carnet d'adresse soko yoki ka moto akumo lo ba ngana zala carnet d'adresse bango wana soko kumo yoka ke o ngai nazalaki porte-parole ya XYZ kaka ba complexé soko yoki ngai nazalaki na conférence nationale et alors soko zaki na kata conférence nationale et mabatonine échec ba échoué yoko yako loba batoli kambo oyo boy ba diplôme oyo échoué mais so bilo ozaki na kata conférence nationale et mabatonine et mabatelo ko mokote vous allez faire complice il y a fait de route ou à opération Mwebar est-ce que depuis oyo ba kolon ba lobi que bango bakenda te bino vous allez faire esclave ba marionnette ba kolon angwana sikoyo Armand Mondiono ko loba ko na bino na ba kolon bozaka ndenge moko parce que ngala loba ka makambo ya 1935 est-ce que moto ya zolo makambo ya 1935 na yo moto zolo makambo ya conférence nationale bozolo balikamo ndenge moko. Donc Tony Mudilu azali ne hors sujet azo comprendre même pas makambo yo Armand Mondiono azolo donc ba Tony Mudilu na Masengo Tiase bato ba yaka na koyaka mais ba yaka wana siko parce que ezali par ordre d'arrivée ezali par ordre d'arrivée ba nani ba yaka liboso na kati ya Congo. Mais là il va pig même toyo kokuta bango wana ba teke ba yi après ba Congo ba yi mais tant ba Congo ba mongani kuna na mbanza Congo ba nani ba mongisa ba na mbanza Congo ba bembe ba nani ba ko teksa ba esclave ba bembe na ba punu na ba bembe bango ba champion ko teksa ba esclave histoire ya bateau bango ba ko teksa bazali na Haïti bazali partout na Amérique du Sud na ba Antilles kuna partout
Et maintenant, siko to komi na place à siko. Armand Mondiono siko, asa excommunier bango, asa excommunier bango, asa excommunier bango, asa bengani bango, asa bengani bango. Ezali lokola, numazalai, asa pasola ki njungu, angwana bino mwana ki, Jean-Dominique Okemba bimaki. Parce que dit ça qui déjà njungu na bango, ba kisi na bango ezali ko dit ça. Et loko nyonso tout, ezalaka toujours na suka nango. Et dit minkayo wana suko kumi suko na suka. Parce que poisse na poisse. Osali parrain mabe, osali Lionel Ngambe mabe, osali Bob Baka mabe, osali écrivain mabe. Oui. Et maintenant, si on a ça, c'est comme un bête qu'on a nani na Armand Mondiono. Donc voilà, Armand Mondiono a bimission na polé l'imposa. Alors il a bâti. Même à toi ça ba grimace na yo, oyo, ote, les alliés ceux qui voient à l'habitude que tu as ba logiciel. Tu as ba logiciel. Donc vous avez le colombo na kati, le colombo na libanda. Or les alliés qui prennent nini parce que déjà si ba ngata qui on a sorcellerie na yo, oyo ko sala, oyo, yo o sala parrain mabe. Oyo osala Lionel Ngamba mabe, oyo osali Bob Baka mabe, oyo osali Alain Mabanku mabe, awa siko oyo kumo sala siko oyo Mandiono mabe. Oh bino bo bloquer ba vidéo à Clarisse Akwala. Bosuki. Et tango yo bloquer ba vidéo à Clarisse Akwala, après oya rosani. OK go yiba siko ba vidéo à Clarisse Akwala na chaîne ya Jean Lewis. Après oyo go yiba lisusu ba vidéo à Clarisse Akwala, Nicolas chaîne ya Clarisse Akwala na bi soni mawa. Ozana sonité. Bo bloquer ba vidéo à Clarisse Akwala pro yigo yiba siko ba vidéo siko à Clarisse Akwala ba Amazon wana tout ba longoli kuna ba Amazon wana tout ba longoli kuna parce que amoni que oh eza ba manipulateur et maintenant siko to komi siko de sikango oyo siko Mandiono a bibisi bino na polele na mpasa ata système Mandiono abimisi bino na polele na mpwasa. Mandiono abimisi bino na polele. Armand Mandiono abimisi bango na polele na mpwasa. Ata bozo changer siko ba logiciel pour la changer ba voix na bino. Ezana ba logiciel ba programme otokotia pour na siko ba voix na bino zonga ndenge zalaki. E ndenge bozali wana siko boyebisu ndenge ni ya kosala te. Et mode opératoire na bino ezalika moko. Ezatuki sambo na sambo te ezalika ka moko. Ndenge bino osalaki enda Clarisse Akwala ni ango bino bokumo osala siko na Armand Mondiono. Na lobaki na bino ke moko na moko bo yaka siko débat na Clarisse Akwala bino tout bo pakata. Banda na nani? Banda na mwasi o babenga kanani? Gertrude Malalu. Oya, et banda déjà et bandi nani na Clarisse Akwala te banda ki nani oyo ndenge bango ba salaka nani o ndenge bango ba salaka Gervais Mbumba même opératoire bango ba sala ngo na Gervais Mbumba ba vampire ba pumboka na butu bandoki ezana mwasi moko azali ezali histoire moko kuna ya Amerique mwasi yango azana mobali na kasandako. Mais bazo laksaka chaque poko na téléphone ezali na télévision que ezali na moto moko kuna akubomaka bato kuna na Amérique kuna ese ndingada pana koluka moto abomaka bato. Après jour mususu mwasi yango aya kotala ka na télévision boye bazo kanga mobali na ye. Bazo kanga mobali na ye nde ye wana moto akubomaka bato. Angwana tozo loba ovani na mobali na kati ndako vérifier makambo ya loba na internet vérifier ndenge nini ye a manipuler ke basi na kati internet et jour mususu roya siko ko kamwa siko ko mobali na ngaba kumo kangaye o ngana lala kana yawo boye ndeta la makambo ya kenda ko salaka bo vérifier ke makambo mibali na bino wasaka na kati internet et ça le ko la Bernard Pongi akenda ko sala ba photo montage na mwasi anga na oyo azali marié
akenda kozwa mwasi angana oyo azali marie afinga Clarisse Akwala mwasi yango aboyi mais sikoyo mwasi oyo babengi Olga Musutu Misutu yango sikoyo azali akokangama azali awa azali cyber vampire mais azala mobali na kati ya ndako mobali akokasa ke nazala vrai mwasi mais mwasi apumbuka na butu aza vampire eza lokola Tony Mudilu azoloba na Armand Mondiono finga Clarisse Akwala ye na nani na Masengo Tiase me bino basi ya Tony Mudilu na basi ya Masengo Tiase me botala nani ndenge nini mibali na bino bazosala kati ya internet Sony babimi na polele babimi na mpwasa ndenge tolobaka ezala kaka même système o bango basalaka e bazali bato ya système wana o ya Sassou Nguesso Denis o ba wuta wapi o ba wuta na Afrique de l'Ouest o ba kanga Congo donc République du Congo batika osala ngote et siko bosuki